Bachel nyonso alakisi. Là, c'est là qu'une semaine de cimetière. Nalala na cimetière, naanza kuandika. Mais ça la nation ni dernière journée la médaille Makila. Le Vandigaga na kata cimetière. Na moni mutu moko ya pisina vera Makila. Abi anga yimbe ya kobanga te. Na kata cimetière mili Makila. Na tongo na moni baye ko zangai Jacob na de kofi. Na bimi na bande catch direct na bande succès. Au commun leader akufite. Non, profitez de. Papa Yves, en tant qu'ancien sataniste, 24 ans dans le monde de ténèbres, enfant chéri à Lucifer, ancien. Ndenge nazalaki wana, nazalaki mutu na bomoto, bomo nanga mutu, mais nazalaki démon, puisque nazalaki doublé. Nazana moi na pe na butu. Et puis ezalaki na batu bazo invokenga. Soki mutu lokola nga na diable komisa kinga déjà démon batu bazo invokenga na bomoy. Obongo na niveau na ya komaki nango. Donc asali changement ya monde. Alega ki na pouvoir tant yo zaki pe na univers wana. Oui. Il azalaki déjà niveau. Ya likolo c'est parce que azaki conseiller ya Lucifer, mais nga na ki enfant chéri. Na ki représentant ya monde astral. Où ils ont prison Afrique Mba, représentant du monde satellitaire Afrique Mobimba. Mais ils ont conseillé. Au bout là qui tu vas le bagage. Satan bon Satan il a dit. Satan on s'est dit prêté par là qui secrété particulier à Satan. Alors, le bima dernier jour, nous avons le pouvoir wana ya koma edingwe. Mais koto yo bandeko o baza bana to pe baleki nae na musala balobi ezali pouvoir e uti na bokoko ya famille pouvoir wana e uti e pa ba ninga ba collègue nae kaka ba kache oyo bazaki ya génération moko bandimaki ye akoma lokola mentor na bango. Pour babaki o akozala wana il faut sacrifier pe vie na ye yandi maki ba PC pouvoir wana et puis bakundi 24 mutu ataba na commune ya Kinshasa nyonso sataniste occultiste charlatan féticheur magicien so basikundi bantaba pono ndenga yebiso terme bantaba eza bantaba te batu bakundi batu basalaki amatapa sacrifier ki bango. Vous comprenez? Tant que ebiso bantaba 24 communes akundaki si baninga na ye po bakachero bakufa ya 24 communes. Na ebiso ke bato bakosila tozana okanga data lelo na émission to sa lokozongelanga. Eloko wana bawelela na batebele baobela maboma. Elo menga nazo yebisa yo na chaque na lobi na chaque bato bamona. Papa oui. Ndi vous avez la pouvoir en place mboko yo ntawi ko pesa bino na sete azala kite kama usoso na yake sio na saidi kama sata sepe na wote azona va pécher faut se pécher sata ogangela ngai pour voir la base du pouvoir wana eloko moni ne comme ce ko likambo ko wela po oya ko réussir pouvoir wana makambu nyonso ya champion comme na maboko nae. Donc yenda comme na contact indirect, direct na champion. Soko lingi ko invoquer ye. Landanga bien makamna so ngade na uta kuna na yebi. Na yebi e musu koleke bele koleka batnyo so solo na bango wana. OK. Soki mutu alinga invoquer ye awa na mokili. Il faut code wane passer par mutu wana ndele kanya juye. Soki babengi nzungu. Kokansango te ke nzungu bwe balambela biloko to fufute. Nzungu elingi kolakisa bonganga ya mutu nyonso. Do misala ya mutu wana nyonso. Yonde babengi nzungu. OK.
Donc babikeko ba cercueil banguma banini besoka zake mususu na 100 000 démons. Yango nyonso sali conclusion ya nzungu. Carrière no mobimba na catch, au sali combien d'années? 24 ans. 24. Est-ce que vous avez l'opportunité au Bundana champion d'Ingwe? Même ring, Bubundi? Naza témoignage vivant. Na Bundi na Edingwe 3 fois. Yo. 2 fois nil combat mo na gagné. On a traqué na mbasu na lokolo. Aya combat moko ya briske. To Bundana ya na cercueil. Aye ko ebisa papa na biso alobi. Na ba Congo na bomi lisapo na tumbi na Équateur na bomi medo na Kinshasa za mo ano Vasco. Na bimi na ndaku na nzongo mona tindiki na zuma bela le colonel na tena nzongo na bando invoqué na sengi courant na poto eye na former réchaud na tenzongo na pelisi nzongo ekomotoka na miswa batu nyonso le colope comme déformer mbala moko sur place sko tangu toke na salle pona bima na mona bakache batura salle nzela obimezate. Voilà premier combat, tout deuxième. Wana donc to keneti 4e. Potobundi na ba 24 Tobundi na Kasambanza. Na gagné na Kasambanza. Et aye lisusu na Kasambanza. Ça va gagner Dingwe. Korobate que na gagné Dingwe pour ce combat revanche pour y aller au pied. Pour gagner la guerre. Ba kachera matete alemba ba toure sale. Baolinga te na bima. Na kena kona biso kenga na disparaître kandi na zabu. Na kena consulter beso na consulter maman Marie Maïgwen. Sa réponse. Mando na sa réponse. Na bengali se fera benganga enfant chéri sa réponse. Daka blocaki partout et puis à corrompre diable. Mutoya ko sauvenga. Eza kachero akufa shaka. Terrain nyonso eza miné. Donc mukolo wana edingwa linge ko balusanga ntaba. Batu nyonso bayebi yango bakachere rebele na oaye bayebi histoire yango. Ezalaki le 31 décembre. Yango nazo ebiso landa. Et puisque Lucifer alobi edingwa sacrifice atsali na combat o ba sacrifice a minene ya makasi kolekanga. O nga na sali eza mukie. Donc o nyonso akosala nge fo sala mabongo. Donc na mona na komi limité nzela pa obima na bomoto bo ezate na osa bencartation na lukana disparaître pe simbate ngabundisa mingi bato bana ko bundisa ye mutu nyonso oyo kolingo ya neti conquérant na ye ifa bomayo donc yati kala champion moko sel. OK mais akufi na titre nani azwe titre na ye atika lozong ça c'est un champion po bozwa ceinture na ye. Il faut Bundano gagner aux ceintures. Mais il y a pas sa ceinture. Alors comme ça taba. Ils arrêtent dit que au Bundina au gagner il faut kufa. Soka sengi surtout soka sengi yo. Retour combat retour. Wana kutuliwa. Ben yo au Kenya nil moko au gagner Denil au gagner sous moko. 4e au Kimi. Donc c'est qu'il y a ma B ce jour là tout ba nini en fait bomba kio pour ebele batika biso et baliama à l'époque il dit alors ba manani tant ba mon fils du bien wane ko banga nani o dit oyo mais on a moins diable mais oyo peut être que peut-être a vous ça on a fait mabe te na banga diable tu as eu 4 OK et Dingwe Mobutu Franco, OK. Na Wemi. Ah Wemi. Papa Wemi. Papa Wemi. Hein? Ndi vous avez na pouvoir na kasi mboko yo ntawi ko pesa bino na sete. Azala kite. Na bimisi michopo, na meli yango makila, na lieye michopo et mingi pe banda kufa na ba action wana. Mosusu pe okobele la docteur moko ya démon nazakina na ndobe la docteur Nico omona ye na invoqué ya kiti atongi bato amisumine ba omona biloko ezolekana
atongi moto wana papa tango to ça l'incartation cicatrice wana limwe meloko ko remarquer na moto wana ozonga lisu tout droite akoma mwa mopanzi etamboli na ye ekoma mwa mopanzi nazalaki pe ndenge naza wana pendant na osala action wana 12000 démons na nga ezomela bato nyonso bana kati ya sali wana 1 litre makila nakoki pe na invoke na zwi milimo ya bato nyonso baza na kotisi yango na nzete na bandi komela nzete makila yo ozomona naomela makila nzete me naomela makila bato wana Mama, if love is crazy, love is for me. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro chateau ngutia da kayau. Kayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina bila metro. Papa tabu kolo boya takuta kutamsanga. Kisa tani ngolo ba nini? Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Rouge na pour na kolongola matampo ba maman. Banduka ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non, yo somona te. Oh la camotte. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo produit oteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala Awa toza boyatenango Nicole Malonga. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan, Tos, Gletin de Faux. La Ferrière de Vaincre, la série continue toujours dans votre chaîne TV promo des 50. Voilà, nous sommes déjà avec Papa Daniel, ex-catcher, magicien, nganga, occultiste. Oyo asali ebele na mokili lelo tokosolana ebele par rapport ya mort ya ndeko na biso papa na biso ya na biso edingwe moto na ngenge ndenge boyebi ototika biso esali pasi donc tolingaki ye mingi tozaki na posa na ye mais Nzambe a décidé autrement atiki biso. Merci na bandeko sur bengaki biso pour que vous tourne information oyo. En tout cas moi j'étais informé déjà depuis hier vers 22h sous la pluie dans ce frère Rosala na résidence naie na matete et bon mona ki ba image en tout cas et ça qui passe makasi famille ezaki vraiment ya kolela makasi parce que ba bungisi wadaki mutuya na kati ya libota. Merci na popon de bon na kata Canada mon ami qui c'était le futur bambote belé bonana et na bosanité grand frère propre Jean-Robert Kala les savants de l'RDC la force qui attire. Merci les sous na maman Emilie Bamote mais tous peuple embêté maman di Kelemba Billy Vomoka Fondation tous nga ba vivre en orphelin et na bo sanité mo vieux
Thierry capitaine motema ya maman Sojina capitaine. Voilà, Shalom l'homme de Dieu, bonne santé na yo. Oui, Shalom. Il y a Etonga et aussi corps de Christ, santé Zabien. Oui, santé Zabien Angolo na Nzambe poete Yesu Kristo nde mobateli malamu. Amen. Soki akobatela te oya kokengela akosala musala punda. Voilà, le sambo pour que tokota na Nzamba lola topesi yo merci poete yo ndo zali mobateli pe mopesi na pema. Topesi yo merci na pema oyo pesi biso yo fele. Pema oyo eleki mbongo eleki nyonso. Papa tika ete bana no nyonso bakolanda emission tina suka bakisela bango pema tango molai bazwa bomoi bamona bakokwa bakokololo basimba nzete na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bien tous en a sangamawa mauvaise nouvelle tout le bandengwana par rapport à mort il y a Edingwe le champion Mutangenge oyo bozalaki na ye univers moko lelo yoza sukunate lelo ndimela nzambe le la sauveur aussi ton maître. Alors tant que vous une nouvelle na ye papa Edingwe atigibiso et ça que ndenge nini bien que vous en a bango le sous-souté papa Yves liwa eza naturel et mutoki kokima liwa zate. Amen. Na mokanda na Ecclésiaste motangi akotangela biso Ecclésiaste chapitre 8 otali Ecclésiaste eza avoko mapisom Ecclésiaste eza wana pesana lukela opotangela biso rapide Ecclésiaste chapitre 8 Toana Job tout le monde Ecclésiaste yawa Ecclésiaste yeyo chapitre bana nzambe ba olimbisa chapitre P8 8 pe yeyo Luka verset 8 yana lukela au verset 8 Ecclésiaste chapitre 8 bana nzambe lelo to tanga makomi donc émission que na kotanga verset biblique Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Merci beaucoup frère. Amen. Nzamba pambolo frère Junior Diaso. Nzamba za koloba na biso tilelo. Po o eza maloba na nzambe. Na batu oyo bamonaka mokili o eza ya bango. Talomoni la kwe biso papa Yves. Batu bazonga na be mission to sola na yo. Po yo posa témoignage. Nalobaka diable alongolaka batu nanu conscience eloko liboso. Apesi yo succès, apesi yo mbongo, apesi yo nyonso, alongoli yo conscience ozanga koyeba keliwe yali. Omoni, mais or que nzamba osala biso rappel na mokanda na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8. Alobi mutu azali maître ya souffle na été. Eza na bato ebele bakanisaka bango nde baza ba maître ya souffle na bango. Or que mutu aza maître ya souffle na été. Mutu moko pete akoki kobakisa pe souffle na ye. Mutu moko pete akoki kobundana liwa apeksa liwa ekota na kati ya bomoi na ye. Mutu azali maître ya pema na biso ezaka ka Yesu Kristo. Yenda azali nzambe. Alors soka zotika ngana yo na pema bien aimé. Poete alingi teto kufa na kati na masumu. Ozomona soki otangi na mokanda ba nzambe ba otanga na ndaku poto wela ngonga makambo ezebela ko bana émission yo. Na mokanda na Ézéchiel chapitre 18 verset 21-23. Bible za koloba na biso
elobi na tina ba méchant baza bato bana kati na masumu baza na bakisi bana bondoki bana via kindumba bana via masanga bana via muibi bana via koina bana via kanda nzamba lobi soki méchant moko abongoli motema andimi Yesu Kristo na bomo ina ye akotikala kokufa te akozwa bomo ina seko mabe nyonso oyo asalaki kala ntango azalaki na vi wana ekozala pardonne nzambe asepelaka na liwa ya moto na masumu te esalaka nga pasi soki moto akufi na masumu me esalaka nga esengo soki moto akufi kati na Yesu polo lezali ekotikala koleka te ndeko Yves lifelo mpe ezali ekotikala koleka te oyo moto ozosala yo moko yebi esika nini okokende liwe ezelokwa pasi me tokutana lisu na eternité na nzambe mpo moto autaki na eternité na lifelo aza te biso nyonso toutaki na lola na eternité na nzambe nde atindaki biso na mokili oyo mpo tosalela ye kasi diable na mayele ya mabe est-ce que ozomona ke diable amema Yesu Kristo likolo ya montagne alobi soki kaka yo ogumbameli ngai nakopesa yo bokonzi nyonso ozomona mokili donc diable aye kotrompe biso na succès ya mokili na makambo ya mokili mpo tobosana nzambe mais soki ndeko na biso papa na biso champion ya Congo na suka na ye ndenge mukanda na Ephésiens chapitre 2 verset 9 à 10 elobi mabolongo nyonso ekogumbamela nzambe lolemo nyonso ekotatolaka Yesu Kristo za nzambe akobika soki asalelaki yango abiki mais soki asalelaki yango te nga nayebi soki akufi te Papa Yves en tant qu'ancien sataniste 24 ans na kati ya monde à ténèbres enfant chéri ya Lucifer ancien ndenge nazalaki wana nazalaki mutu na bomoto boye bamonanga mutu me nazalaki démon puisque nazalaki double naza na moi na pe na butu et puis ezalaki na bato bazo invoquer nga soki mutu lokola nga na diable akomisaki nga déjà démon bato bazo invoquer nga na bomoy obongo na niveau na ya komaki nango bato babandai ko invoquer donc asali changement ya monde soki abongola ki motema te puisque na ebité na koki ko juger te alekaki na pouvoir tant yo zaki pe na univers wana oui akokaki nga te c'est parce que Yesu ayebaki nga tokoya na émission tokolobela yango ozomona mais ye azalaki déjà niveau ya likolo c'est parce que azalaki conseiller ya Lucifer mais nga nazalaki enfant chéri moto apesa katoli na mwana ya moto oyo est-ce que vous comprenez nga ki enfant chéri ya Lucifer nazalaki représentant ya monde astral où ils ont prison Afrique Mba représentant ya monde satellitaire Afrique Mobimba mais ils ont conseiller donc ba niveau wana ya les cas qu'on peut avoir conseiller et te conseiller avandi na bureau ya président na ministre tel conseiller dans ba ordre pas président on peut sa ministre ndenge biso to ki ba ministre pour to diriger mais a qui conseiller yemo pour la na be mission à lobanga na conseiller Lucifer a bomba ngote dans zala nae moi mi alors soki a kufi na makambo wana yeba ke d'office a ke conseil puisque zali pene belé ya bakachero to kuto to bandai komona kuna na ba monde wana azaki na mokili atango akufi au travailler na monde wana ozolanda to ebiso ministère oyo kebino bozu poso boke kunda na butu batelemisi yango ekena ngo musa mais ye eza bongo te poso pamba nde kotikala ye mobimba kei mukoloka bozo kunda na butu wana poso ande rejoindre puisque lola nanu efungwami te ezali mais nanu efungwa lola ezali mais nanu efungwami te lifelo pe ezali mais nanu efungwami te ok voilà esengo ebeloko papa tuntu ke na ma réalité oyo ke sunga pe bande ko ebele to ebi catch avant qu'on
Catcher, il faut le canalite, il doit commettre catcher. Il y a la cérémonie, ça les maca. La nuit, il y a tout un peu de questions. Il y a champion d'Ingwe. Il y a Salaka 5 jours ou 6 jours comme ça dans le cimetière. À la Rakuna, il y a tout un peu de questions une fois déjà. Na répondre à peine de bakataka soso mutu. Voilà. Bapesi mutu makila. Na évité. À l'habitant à Bima dernier jour, nous avons pouvoir wana ya koma edingwe. Mais koto yo bandeko o baza bana to pe baleki na ye na musala balobi ezali pouvoir e uti na bokoko ya famille pouvoir wana e uti e pa ba ninga ba collègue na ye kaka ba kache oyo bazaki ya génération moko bandimaki ye akoma lokola mentor na bango. Pour babaki o akozala wana il faut sacrifier pe vie na ye yandi maki ba PC pouvoir wana et puis ba kundi 24 mutu ataba na commune ya Kinshasa nyonso mendoki excusez-moi na bakisa maloba na yo sataniste occultiste charlatan féticheur magicien so basikundi bantaba pono ndenga yebiso terme bantaba eza bantaba te batu bakundi batu tous les 24 communes toke na biso. Oh. Tozo compléter ka toke. Wana batabati za batu. Yo mona ten tabamo bo kende pena kote kan tabazo le lana miyoyo ezo bima na voix mo. Nano mona te. Toke tokolobela. Voilà. Bakundi 24 mutu ya taba. Na commune nyonso ya Kinshasa 24. Bakundi nde ayakoza pouvoir na ndenge na yemoko abakisi lisusu pe na ba recherche na yemoko nda komaki edingwe. Tout qui est dans la liboso na tinaki par rapport à la cérémonie. Et ça les marans ndenge nini ezalaka wapi ya yo ça les marans ndenge nini est-ce que bomanga pe mutu melaka makila ya mutu. OK. Olala pe na cimetière nazoya ko répondre yo kolala na cimetière wana tango zo bakisa babiloko na yo moni na landi émission ngo sena bande ko ebele wana et baza pe mingi baza wana ba pe bana. Pour comprendre, dans la émission, on a bana na ye dingwe o ya formé. Vous comprenez? Kaka ye muto lobi wana na aye koloba place boko lobi a sacrifier ki baninga na ye. Na accident na nini na maindombe génération so po ya gagner champion. Kasi aye ko peso vraie réponse o camoufler ki ngoli boso. Ke baninga nende basala ki amata. Basala ki amata pas sacrifier ki bango. Vous comprenez? Tant que biso bantaba 24 communes à Kundaki, si baninga na pour bakachero bakufa ya 24 communes. Ande nini sunga biso. Accident wana bakache babosei bakufa ka bayeba na kingabwa. Ba mayavanga matete misu bakabana ya nini ya côté ya nini ya bakasavubu bakufa ka belé. Izaki ya 24 communes bakufa ka belé. Okay. Vous comprenez? Hein? Pour y avoir pouvoir être la champion du Congo, pour avoir la conquérante. Ah, mais bakache bango na bango batabakisi. Bango na bango batamakam. Comment est-ce que ça les ma yé les kabango nyonso wana bakufa ya tikala? Est-ce que ça bilima te zaki na ntela ma ndombe wana te? To nini? D'abord ya zaki mutekolo nini na koti na vie na bango te. Mendeko wana muta amema kachi na kisi ye na bosei ba mema kachi na kisi bosei okolanda na ba source oui okolanda na ba source ya ba famille na bango bokoko moka kibungangeza laki toki kolo bango te po to wana be preuve na ngote ozolanda na ba source ya ba famille na bango bokoko moko ezalaki wana oye tala papa Yves mutu akoko ma danger kaka ndenge wana te na ebiso na émission to sala nga batu catch zaka passage batu mutu oyo a sala kana kota na nzela wana ezali koko moko nda initia kinga. OK. Na ebiso yango te oloba oui eza koko monda réclama kinga kabakinga. Nanzela ba camarade na chite tito ya kokoma kukuta na grand maître wana ti to passer na ba cérémonie o ba sala kibiso yanga papa simbate femme be simbate tolobela ngwawa o ba senge biso ba soso ti to zo mutaliban nde ba pesa makila na mela. Ozo comprendre? Donc mutu nyonso zo mona zo koma
azokoma likolo azokoma na ndoki ndoki libanda pesa akopesa mwana ndoki te kolia ki ndoki tu na propre famille na yo ozo comprendre et loko na landi émission bosaka na moni de bakomo wela banzungu OK bakomo wela banzungu c'est parce que pour na landi émission wana et dingwe na famille na ye azana banaka sinaye baba kache OK oh yemo kwa sali bazal sous na club nete basala club na bango mopanzi sikoyo bakoya ko réclamer droit ya noko na bango kobo santaza mutabandundu OK aza mutabandundu bakoya ko réclamer droit ya pouvoir ya noko na bango et dingwe azape na mwana na yemo kwa boti propre oazaka na poto azape kacher totala ne mission ya Eliezer ndengo pesa mwana na eba kisi babike ko bilon so kote na sama kolo obinga na obunda sute bilon na nganya na tikeli na mwana nanga mina catch mwana ne pa koya nazoya OK omoni e papa Yves ezo pesa mawa biso batoye na Yesu Christ puisque omoni mutu tango ana masumu ana kata blocage ya diable alongola kabango conscience bakomo wela héritage bakacher ya club na epe o batambola kinaye o bazabaki bana na ya banda kotinda kende sale loko boy kende bwaka mbongo wana esika boy kende zo loko boy mabelo sala boy loko ape ba souffra ndenge wana bakompe ko wela héritage wana batikala nango nasir ba junior diaso baza na ba jika bazawa bayebi na matanga ya shaka ndenge bakacher ba uta partout vila kichamba baye kuwela héritage ya pouvoir à chaka menga munazwa kango kana 2016 wana ibanda pe ko compliquer nga ti 2017 nzamba ya kutena nga ozoka onde nini na facilité na circuit ezalaka guerre même yepe champion du Congo ayaka na mwasi na ye likolo ringi batu nyonso ba mata ya zaki na sena mwasi ba travailler ayebe ke batu nyonso ba kokozwa pouvoir à Chaka Zulu te pour Chaka Zulu azaki kacher moko makase parmi les grands kacher azaki na pouvoir ya bazulu tant on ba bato yebi Chaka Zulu kacher ndo ganga Chaka e Zulu na loba o alelo te na ba pena Chaka original René Difuni au camarade Mbula alléluia OK alléluia en Angola oh en Angola en Luanda OK po yoka na masuste azali en Luanda omoni pona kozwa pouvoir à Chaka yemo pouvoir wane menasaka na suka ka ba maladi bongo ndenge pesala kanga na suka bongo mais nga Yesu ayebakinga ozomona yana tu ozaki pouvoir ndenge na cercueil na morgue to bukali na papa ebemba Chaka lali okomona yango eloko ba wela suka nango ebembe ezala wana oswa ko resi pouvoir nda okenanda kwa Chaka nda okenanda kwa zuba biloko wana ko resi pouvoir wana puisque ndenge baza est conscient wana olie ba oué l'héritage malamu liloba na nzambe bon ba oué la héritage oyo mutu asali ba recherche belé suka nango efuti eta kufi mais basé conscient yali ba ebite qu'un jour li felo yali kolekate ba ebite qu'un jour lo la pèse ali kolekate e musumu tona se sala kine confession ye moko tata kina lole monae asenga ki mawana nzambe limbisa ye ava kufa mais no botike na ignorance na libabe ya babiloko wana bowe l'héritage wana mais na ebiso ke bato bakosila tozana okanga data lelo na émission to sala kozongelanga eloko wana bawelela na batebele baobela maboma elo menga nazoye bisayo na Chaka na lobi na Chaka bato bamona sina bimisa banyama na kati ya Chaka en public boy pour se roi na ebite ba image wana foza mwana ya journaliste oyo mususu ya mwana ya papa na biso ya kamba ya kala koza na ba image wana bangando bima na libumu Chaka ba ibwe bima ba aigle bima po ya zaki roi ya forêt équatoriale milimo nyonso ya forêt yaki na maboko na ye bazotambola babima boye bato bamona yango ngamu nazwaka yango ozo comprendre puisque edingwa yebaki ke moto akokaza te batikene mwasi na se baotravaille otelema na se bato taka ringi bukana
cercueil tombwama dans les vides boy na miso batebele cercueil mata dans les vides boy so bawole la ngo pourquoi bawole la ngo pourquoi omoni bato baza baba kisana o yaza nango papa omoni bato baza inconscient omoni diable alongola kana moto conscience ya liboso zanga koyeba keliwe yali siko pouvoir wana pesio eza succès omo nozotikala nango biloko nyonso mutu wana zaki nango bande ko sala o se multiplier ngo soko comme pana yo ba combat nyonso ko gagner kombono ko tombwa me ko matali susu succès ko ya grave po diable ça la kabato marketing a comme so petit dieu omona ba na ba pasteur ba komi kwa kozwa kisipano bazo fukama na ba autorité amene ba kozwa kisipano ba fukama Vous comprenez? Boya kozwa ba kisi pa na yo ba député ba grand commerçant banane bazwa ozomo suko okomi lokola diable a komi sa moto petit dieu. OK ba bosani ke soko kangami na nzambe nda okomi so vrai petit dieu. Po ya lobi na 1 Jean chapitre 4 bibana nanga. Boyebi ete boza boyebi te ke boza banzambe. Nga na zakati na mno za plus grand koleka oya zana na mokili. Ozomona mais siko bango papa pesanga papier moko. Siko bango diable longola ka bango dino bazo ela bazo pouvoir wana. Eloko moni ne komi siko likambo ko wela. Po oya ko réussir pouvoir wana makambu nyonso. Ya champion komi na maboko nae. Donc yenda comme na contact indirect direct na champion soko lingi ko invoquer ye landanga bien makamna so ngade na uta kuna na yebi na yebi musu koleke belé koleka batnyo so solo na bango wana OK soki mutu alinga invoquer ye awa na mokili il faut code wana passer par mutu wana ndele kanya juye est-ce que vous comprenez pour yondo community représentant na numéro 1 balamoko mais bon ba nzungu wana ezate ba bibala nzungu te edi wana makambo na mususu ba nzungu wana soki ba bengi nzungu ko kansango te ke nzungu bwe balambela biloko to fufu te nzungu elingi kola kisa eza ba terme moko il faut d'autant ko zonga ndi opposer bon ba question bien nzungu elingi kola kisa bonganga ya mutu nyonso do misala ya mutu wana nyonso yonde ba bengi nzungu OK donc babikeko ba cercueil banguma banini besoka zake mususu na 100,000 démons yango nyonso sali conclusion ya nzungu. OK tout le catch congolais eza basé toujours na bokoko na kisi bondoki bokoko kute bondoki potango ba bokoko tape mutote katanga aussi bokoko eza basé na kindoki siko kindoki moko au niveau puisque mona na kanamisu donc l'équipe bandoki otwana bango na mabota po babata maka po bana pouvoir mais wana au niveau po mona na kanamisu edingo labaki avasamo mbuvula egebeta bakaki egebeta et salami akufi na 22h ngana koti ndaku espace ya 3 minutes na matanga mbule bandi l'état nazo ngana bima mbula ya kusakanati mais tant nazo ebisa yo alobaki akokufa mvule gebeta bakaki gebeta et salami expliquer biso nano ayeba nazo ebisa yo ke akufi te asali changement ba monde lobake abongoli motema abongola ki motema ya solo a se confessa ki soka confessa ki te akufi ta changer monde a changer monde mazali nga nande ko pumbwe kande na zabwe na kei OK oyo zomona ni aposwa pamba ye akena ye puisque azaki de na niveau na kati ya monde ténèbres akena ye na monde wana akena ye ko servir monde wana bino bozolela koto meye kuna zane ne sengo diable continue ko zipa bango donc pana ba oyebi diable banda ko ebisa biso nini to envoûter bato ebele to kotsa bona misala wana poto bundisa royaume nzambe to botolango mais or que diable aza mutalokuta alingi kokufa ye moko talingi kokufa na milimo batebele yango alongola kananu bato conscience ya koyeba ke nzambe azali OK ozomona awa na nini na Ecclésiaste 8:8 omoni yango maître ya souffle ya nzambe
Mais ce que diable a cause à kabatuke ya za mettre à souffler. Donc ndaza boye ceux qui a bon été à la monde de moi qui. Oh ya bande ko sale la kekuna. Akekuna. Papa Vasco. Carrière no mobimba na catch, vous savez combien d'années? 24 ans. 24. Est-ce que vous avez l'opportunité au monde dans champion d'Ingwe? Même ring, Bubundi. Naza témoignage vivant. Na Bundi na Edingwe 3 fois. Yo. 2 fois nil combat mon a gagné. On a tiré na mbasu na lokolo. Aya combat moko ya brisque. To bundana ya na cercueil. Soko tu ser nanga za ki obetela junior dia solisole sia ke me ba balinge ba yo kae ponga na témoignage vivant. Aye ko ebisa papa na biso alobi na ba Congo na bomi lisapo na tumbi na Équateur na bomi medo na Kinshasa za mo no Vasco. Na bimi na ndaku na nzongo mona tindiki na zuma bela lo colonel na tena nzongo na bando invoqué na sengi courant na poto eye na former réchaud na tenzongo na pelisi nzongo ekomotoka na miso batu nyonso soko yaki na moi émission tonga to salma na balabala. OK. Ozo pe ba témoignage na roya vendredi ozo ba témoignage à batu lo kolopé comme déformer mbala moko sur place ce que tangu toke na salle pona bima na mona bakache batura sale nzela obimezate voilà premier combat tout deuxième wana donc toke neti 4e poto bundi na ba 24 to bundi na Kasambanza na gagné na Kasambanza et aye lisusu na Kasambanza ozomona sikoyo na déplacé bakache ba touré bakache ramatete alemba ba touré sale ba olinga te na bima na kena kona biso kenga na disparaître kandi na zabu na kena consulter beso na consulter maman Marie Maïgwen sa réponse mando na sa réponse na bengali se fera benganga enfant chéri sa réponse daka blocaki partout et puis à corrompre diable. Mutoya ko sovenga eza kachero akufa shaka moli mone vanda na kimia mata kufa na bakisi chaque veille na ndako le pro chaque atwande ko travailler makambo ebele tokoya ko beta moi histoire ne mukie ya mwasi ne moko akufaka abanda pe ko bimela ye ngam na bloka ke esprit wana siko etikala ka da souvenir malamu yemtalia gae Faut me faire toko beta témoignage tango buko mususu. Nde sikoyo eloko etikala ki bon souvenir mona mutema tokanga makapena boy. Lokola pala ki camarade de grand frère nanga moko mbuta donc to akokoma pena na shaka boy musapina linzaka. Kwa vandi na temple na ya okenzo to bien to bino ke ba komba na Kasambanza telelo na pema. Abina contrôler nano tangwa kotia contrôler moni terrain nyonso eza miné donc mukolo wana edingwa linge ko balusanga ntaba batu nyonso bayebi yango bakache rebele na oaye bayebi histoire yango leka matiti alingaki ko balusanga taba alingaki akomisanga ntaba ezalaki le 31 décembre yango nazo ebiso landa ezalaki le 31 décembre ya 2007 chaque amoniango. Il faut na sauver Vasco. OK. Il faut na sauver Vasco. Ngana lo bakango ezaki nde nzambe. Moni nzambe ako compliqué ténèbres puisque Lucifer a payé déjà ordre wana. Eloko wana salama. Siko niveau ya pouvoir nene chaque azaraki nango Poazaki na pouvoir makas pour forêt ba mili monyon so Équateur ya forêt équatoriale yaye. Donc yé mo konza banyama nyonso Équateur a na pouvoir ali ce qui te chaka anda balukangando. Yo bi chaka zulu te. Ngando la mokilibo edomoni papa. Tuna chaka ba ebi stambola na changwa be so chaka partout zulu ba ebi sayo. Sikoyo ezaki makambo nzamba ko ko permettre tenga na kufa po ezaki na mission na ngai. OK. Ozo comprendre.
sikoyo chaque atangwa moni. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble Emma met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Puisque Lucifer a lobby, edingwa sacrifice atsali na combat o ba sacrifice a minene makasi kolekanga o nga na sali eza mokie donc o nyonso akosala nge fo sala mabongo donc na mona na komi limité nzela po obima na bomoto bo ezate na osa bencartation na lukana disparaître pe simbate nde chaque atangwa monyango aye rapide na moto akomi tango akomi akoti na kati ya sale abenga biva siko yozo mona makabo ele katena bina omona ngome awa na olinga na bima ba sekle na sala na bima na ndenge ya ko disparaître et simba kate abia toke na toilette to koti na toilette ne kolo kaka samba za shaka invoka gunzami abaluki ngando ebisinga mata na mokila na Mathias ganga lakini loko bona biloko wa Yesu Kristo ndaya na monoko nde tokenda kobima na temple ya shaka même ça les aki déjà plein bandi ko beta chiffler na zate ti babeti na 10 babande na bafuyanga sale mobimba nzela na bimela na bango na population ba monate donc c'est que à l'étango eko remarquer que za shaka bundi ça peut shaka oh shaka kufa petit chaque si akufa mais na ebite que soki ye mutasala makambo wana ebite est-ce que tout le bas edingo bundisa mingi bato banako bundisa ye mutu nyonso na pouvoir mutu nyonso oyo kolingo ya neti conquérant na ye ifa bomayo donc yati kala champion moko sel okay mais akufi na titre nani a joué titre na ye atika lozong ça c'est un champion po bozo ceinture na ye il faut Bundano gagner aux ceintures. Mais il y a pas sa ceinture. Il paraît yo Bundana ye mutasuka les sel catcher ou Bunda et puis bah lié parce que zaki souvent bah isabiso et dit soko Bundina ye au gagner yo gagner deux fois nil moko. Na gagner mbala moko de nil. De nil. Na oyo kima c'est que mettre 4. 4 wana soko zaki wana to bunda 4 wana linga comme 50 taba. De chaque sauvanga. OK. Alors comme ça taba ils arrêtent dit ce que bundi na au gagner il faut kufa soka sengi surtout soka sengi yo retour combat retour wana kutuliwa ben yo bokena ye nil moko au gagner denil au gagner sous moko quatrième au kimi donc c'est qu'il y a qui pena ma b ce jour là tout ba nini en fait bomba ki yo
parce que Jérémie chapitre 1 verset 4. retour. Jérémie chapitre 1 verset 4. Nzamba lobi wutana nu osalami na libuma mama na yo te nga nzambe si na yebaki yo. Okay. Wuto zalaki na libuma mama na yo na destiné donc nzamba yebaki nga na destiné nanga. Wutana no salami na libuma mama na yo te nga nzambe na yebaki yo. Wuto zalaki na libuma mama na yo nga nzambe na yebaki yo na ponaki yo okozala prophète nanga da bikolo nyonso. Donc destiné nanga nzambe si ayebaki yango pesi ya ponaki nga. Siko mutu moko te ya mokili azaki na pouvoir ya okata destiné wana. Ni Lucifer, ni Edingwe, moko te azaki na pouvoir ya okata destiné wana. Puisque destiné wana eponamaki déjà na nzambe. Eponamaki na mutu mokili te. Yango na oti koyebisa yo awa Edingwe alekaki chaka na pouvoir. Malgré chaka yaki na pouvoir à makasi. Mais eloko au diable déjà ordonné que Edingwe akosa nyonso akosala po ya sacrifier mingi keyo. Yango moni okoka ko disparaître te. Donc a préparé qui déjà Bosco Lucifer nde aleki ba esprit nyonso na pouvoir. Bosco pouvoir nini oyo chaka kotaki nango pour faire disparaître ngana na kati toi. Ozomona quelque part malgré ma be ya chaka mais contribution moko ya Jésus-Christ lokola yebakinga oke kotika ngana kufanta babona nete po yebaki na 2017 na kosa l'évangile pour milimo batebele sala nini ebika. Okay. Donc aveugle qui même Lucifer, aveugle qui même diable a pes opportunité na mutu moko ya mabe mais po muto ya kosala la lobby sala nini abika. Ok. Donc tabalonga comme appelle taba mais boye balie yope. Poser ba kache rebelle ba ebiango o même okutana bango so kutana bango tuni bango ba ebi loko na oloba. Mais tout le bana souki na e c'est na comme pouvoir likolo et puis souki yango modèle wana yo ancien pe na kati ya makambo zalaki. Boni bato ebele lelo bilanda landa. Ok. Eza basi moko ya basigne ya ténèbres. Soso ya kokoriko. Eza moko ba signe ya ténèbres. Soko tali atana nini na Angola na ebite soki ya ki parti nini wana omona soso. Eza signe ya ba sacrifice do yonde ngoza wana yonde mutoko okobanda kolesa biso. Eza ba signe lelo bato ebelo moni papa Yves va vina bango ezobeba bilanda landa na ba signe. Lokola musicien wana te signe bwenga pe fonata. Lokola catcher wana te signe bwenga pe fonata. Mais oko ebite ke ba signe ebele wana ebenda ka pe milimo mabe po eza na signification nango. Suki wana signifie bon. Oui. Eza kaka suki te za makambo ebele. O diable abimisaka. Yo landi yango bilanda landa yango na signification nango. Besprit ba komo landa. Mais yalobi maman ya artiste moko nde muta salaki modèle wana. Bonga publicité za ya Yesu Kristo. Maintenant, muto sala modèle wana est-ce que identité motema na Papa Vasco. To landi wa bien. Tu to yeba maintenant. Pourquoi muto kisi soka kofi? Ba collègue na ou baza même génération ba kozala wana pour une cérémonie devant peut-être cercueil non ce qui soit yo zaki na oya Zulu. Cérémonie wana et ça les mara pourquoi bazowe la code loko bazowe la code puisque code wana yangonde pouvoir bazowe lela code wana. OK. Pour code wana bazowe lela yango moni ba obenga ngo na terre même pour muta comprendre te nzungu ala kana nzungu te boye nzungu nini bakozwa nzunga famille za teza code. Pour code wana muta kozwa ndezo pesa ye pouvoir ya okende kozwa biloko nyonso edingwe. Siko soki mutu alinga invoquer ye il faut passer par mutu oya kozwa ngo. Lokola monde mystique, monde ténèbres, za monde orgueilleux. Mutu akolinga teke nga nande ko traiter na vieille moko direct na banda soko ko traiter na neve na ye pona zwa vie. Na banda ko traiter na mwana ne pona zwa vie. Na banda ko traiter na élève ne na pona zwa vie. Mafuta se mati bango na mitema.
Donc ndenge bazana na ebisio ke lelo o bakubandi kola na ba cimetière bazolala. O babandi ba cérémonie bazosala. O bako sacrifier bato po bazwa pouvoir wana bazali. Vous comprenez? Mais ndekonanga. Na mokanda na Colossiens chapitre 3 verset 8, Bible lobi na biso. Colossiens chapitre 3 verset 8. To renoncer masumu na biso. Sokoza mutabakisi tika bakisi. Sokoza ndoki tika kindoki. Sokoza mutu neko butike kobo. Soki muta masanga tika masanga. Soki muta koswana tika koswana. O nyonso sala mabe na miso nzambe. Tango za na bomo za na ngolu. Tango za na nu ya kotika ngo. Kozela te. Poete liwa. Écoutons na masumu te. Voilà. Nayoki ba ko interdire jour à cérémonie. Moi si oyo azali na ba cycle na ye to benga a période na bango. Esika cérémonie tout autour il y a milliers wana ndeko moi si a poussé na pembeni te surtout basi a règle basi a zemi. Bazo ko interdire bango pourquoi baza na pembeni wana te. Moi, ce que j'ai na règle, il y a liboso bebisa ba cérémonie. Yango moni batu minga kisi. Balinga kolia biloko na ba restaurant basi balambite. Po akotombe, moi so lambi wana za na règle baluka ba restaurant mi bali ba olamba. Alors, tango moi so na ko bebisa makambo wana, yeba ke bango pe bako sacrifier moi si wana. E muso mabota, e muso vinai. Nakanda wana. Nakanda wana. Ozolanda. Moi si azemi kopusa na te po bana miso bazana libumba zaka na betwala nzambe bazaka ba ange. A kopusa na wana boy a bebisi pe makambo eza wana. Yango moni avant mama ya Samson bota Samson nzamba bimela ki alobi mwana na kati album no atontsami na molimo mosanto. Komeka komela masanga makasi te. OK. Papa Vasco baneko kata mutu na kombo ya zombie kisimbi otili chete na mutu okaboli mutu en deux parties. Koto bo edingo bandeko komela batu kolia misopo. Ngape na ndo sala ngo tela. Yebo bandeko sala image na mona ki ouais. O bandeko lata biloko na bino ya bapende. Ya bapende wana. Po wana eza biloko na biso bapende. Voilà. Biloko wana nyoso ezaki na mamba grigri ya makasi na sima nango michopo wana o bonde kolia ezaki ya batu to ezaki ya banyama boyi bobimisi yango aux yeux de tout le monde mais ça mais to bande ko sala ona miso batu et que si michopo ngo pe bimaka moi mikini tunde ya ntaba bondo ke zwango na batu tsela bana na nzambe image malgré YouTube ne m'a pas pona okoka tata mukie. OK. Ata mokie oteli bana na nzambe. Et bana osala mandenge ni. Image wana. Ozolanda. Toko pasolo pe la tangu nazo sala incartation ya kobenga molimo zombie wana. Ngana kokweya. Donc to sala changement. Changement na doublir nanga. Doublir tangu azokota kati na nganga na obima. Donc même corps oyo mais comme utiliser na deux personnes. Démon na moto aza vivant. D'autant que démon na la ta corps onga na salle disparition na bimi na komi na temple nanga. Tangwa kokota omona obenda misapi boye manzaka pene bimi awa. Tela bana nzambe mo image bien bendango omona manzaka e bima awa. Na kotobola pena moto na bimisi michopo na meli yango makila na lieye michopo et mingi pe banda kufa na ba action wana. Mosusu pe okobele la docteur moko ya démon azakina na ndobe la docteur Nico. Omona ye na invoquer ya kiti atongi. Bato amisumi ne ba omona biloko ezolekana. Atongi moto wana papa tango to sala incartation cicatrice wana limwe meloko ko remarquer na moto wana ozonga lisu tout droite. Akoma mwa mopanzi. Etamboli na ye ekoma mwa mopanzi. Nazalaki pendenge nazawana pendant na osala action wana 12000 démons nanga ezomela bato nyonso bana kati ya sali wana 1 litre makila. Na koki pe na invoquer na ju milimo bato nyonso bazana na kotisi yango na nzete.
na bandi komela nzete makila yozo mwana omela makila nzete mena omela makila bato wana eza na bato ebelo komona nzete moko tango bakati moto wana kufi donc bazo esprit ne bakota na nzete wana tokoloba makambo ebelo papa mambo eza pasi kama bakisi mais melo kama lungeza ka Yesu Kristo puisque okoma na niveau yokomaki wana okoma ka na niveau edingo ete mais yo sala ki ndenge nini po bon niveau na komaki nango ezaki likolo nga na komaki représentant ya monde astral Afrique monde astral donc ngai patron ya prison ya Afrique donc moi neti ba pays nyonso ya Afrique siko ba na prison moko ya Afrique yo so ya Afrique moi neti justice ya Afrique batango na Sénégal na peut so balongola. OK vous comprenez nga nazalaki représentant monde astral Afrique mobimba. Diable qui kotombola ngai tango na jusqu'au s'accélérer famille et ko komisa ngai représentant monde satellitaire monde renseignement bando occupé Afrique mobimba titre nazaki na ngwana et puis afin chéri ya Lucifer pour yemo konda pona ki nga besoin étoile mingi siko edingo zaki conseiller ngai na ebite surtout ça no d'être témoin gens tout ça ngona chic mukadi tant meba komisa nga conseiller des réclamations à Jésus-Christ quoi qu'on a quoi ebiso parce que niveau conscient des niveau titre sous ténèbres mais niveau nazako zaki des niveau likolo makasi voilà et donc après ça ba pasteur bakisi après ça ba ministre après ça ba patron après ça ba soldat bata pusu bato ndenge na ndenge mais na point plus ya ba pasteur oyi abande kolobake en tout cas nzamba zaneti et pas ba pasteur mais yo le po basungi été au région de ba pasteur parce que ekendaki même na convection abongo motema na église moko munene akena kimbangu ngana sala ka publicité ba église te na linkana lo baboyi ndeko tomoni ba famille babi atika kikisite azaleka toujours na kisinaite atiki kisite to landi yango même yemo na ba TV par koleka ba église nyonso wana otangi wana après cela iko sala émission les hier na mwana na yo pese babikeko ba nyonso ba cérémonie kote na samakolo sikoyo ko ebisanga atika kikisi ndenge nini atika kikisite ba pasteur o église alekaki oyo edingwa lekanaki na beglise na beglise na bango basungaki ete est-ce que mutoye na aye na beglise na bino eloko liboso bokomema na fermissement azali bébé spirituel il faut bon encadrer malamu bino mutoye na église kaka lelo na humilité to sambela yo andimbo te maboko mbala moko bo publier yango na bato tango bo publier on kaka lelo ekei baninga na yeba sataniste baninga na yeba sorcier baninga na yeba charlatan bakomi ko benga mais yo na niveau na ndeni bake ko tsoma boko komi kitangwa nini ndenge wana boy bakomi ko intostike uzolanda talia mais bato basali boy pona nini do baluka kinga po bazwaka ka succès na bambongo abana bomba faux pasteur muto alingaki ko se repentir à ça nini akimi na yebisanga parmi l'église wana nyonso église nini omonaki balaksi na TV boye pasteur ateme dingwa fukami bayambise kolo Yesu Kristo na ye liboso na yo na yambi lokola mokonzi pe mobikisi nanga église moko te yami bale église nini ya kendaki bayeti na ndaku na ye po ndaku na ende za source pour elizo bibolanda na source pour ko sambela mutu na église na yo mais soko landi na source na ye to sala eloko moko te ndaku nende zalaki source pasteur nini alongwa ka kitina source pour kuna nde place salité zalaki esika milimo nyonso mabe zalaki omoni ke bande ko banga po na ngai abande ko sela nde ba église wana publicité bazwa bandi mebele ozolanda do bande ko sela ba église ya ba charlatan bo cultiste publicité bazwa bandi mebele ba église na bango sa nini emata vrai pasteur ndenge to mona na fait pas contre zamalan ba image na tela bato tant na luki bo ba memi bango na ba meminga na moi affermissement ba prière ba mabondeli na camarade nanga Blaise Pongo koto papa nanga Chibin obibiso nzamba idi na ba la kiso to banga te to kitapa na yo ata ba pasteur ribe bande ko ya bazo kima bande ko banga ozo comprendre mais église nzamalamu kita ti sur le terrain omoni ba image za wana biloko nyonso bimi na ndako nanga etumbami salité nyonso si la kate senini et si li ba bondeli ndako
intercession continue na kati lopango kombo na Yesu Christ nde komi korenye lelo naza restauré yango no bi ba pasteur basunga ki ete ba luka ki nde succès ba mona keno mutu abwa komi pa na biso po batu ba na église na bango ebele bazwa ba mbongo bazwa ba succès ozo comprendre akende kosela bango ba publicité zaki ya ba pasteur wana ezala ki ya Yesu te mutu moko sela ki kombo ya Yesu Christ azala ki te po so mutu sela kombo ya Yesu Christ balinga ba filmer ngo te balinga ba filmer na tangwa témoignage na tangwa descendre na kati ndaku na ye balakisa bana na Nzambe ndenge Yesu Kristo aye ko détruire biloko ya nani ya diable mais mutu na komi na niveau ante bo wela ko filmer pour nani po boyebi ke boko kana no ko koma na ndaku na ete pour na okende ko délivrer hein yango lobi na Ézéchiel chapitre 33 verset 1-5 Nzamba lobi na teyo sentinelle soko moni mopange zali koya beta piololo moto ya koyoka piololo soka kimi abatami akobika mais oya kokima te mopange zu akokufa mais soki yo sentinelle obeti piololo te mopange zu mutu moko kufi makilani eza na mutu non edingwe soka bongwani take ko travailler na kati ya monde à ténèbres lokola conseiller un jour ton Nzamba osambisa mokili ba pasteur nyonso apassa na l'église na bango ba na jugement pour nedingwe olandinga baza na jugement loba ke ba confesser pa na Nzambe puisque musala kusala mutu abongwa ye pa na bino bokolengele pa za bébé spirituel bo encadrer ye na ndako moko abie bat boko mate téléphone asika bozo flatter bozo te loba na Nzambe bon l'accès Yesu Christo ali après vie oyo vie mususu ezali lo le kolekate li fait le kolekate ezali OK kangama na Nzambe tika biloko wana koya na Yesu Christo ko mpembeni bokene bongo na fermissement tia kofungola mutema toke na ndaku nanga boke bosukoli ndaku na mais bino nonu bosali yango te mbala moko bokomba publicité ko publier oh siko yo démarche na yo za ndenge nini na pour la délivrance na yo na conviction na yo pour nanga ya yo za ndenge nini yo moko memaki biloko kuna to bayaka na ndako et puis yo pa le kopesa banganga pe bana kopesa pe ba pasteur ba kisi oui Apocalypse chapitre 3 verset 19 Nzamba lobi na pesa ketumbu na motonga na lingaka pota molenda bongo la motema ngai mama na biso azaki na no chrétien bande konanga ba chrétien papa na biso pasteur on comprend ma papa kufi mama na liboto ba continuer mabondeli mama zozo ba mbongo ba locataire ok pesa na église ba somba biloko sa musala na Nzambe azolo bana ba pasteur bobondela pona mwana nanga alongwa na misala wana OK et mabondeli ya ba mama na misala na bo bande osela Nzambe Nzamba pesinge tumbu na komi na komati na kufi 4 jours Yesu Christo ayeko bimelanga oso comprendre tangwa bimelinga esenga kina kitana ndaku nanga baninga ba pasteur mususu akoto ba ekotala ngai nga na ebel sute ke na temple po Yesu Christo abimela kinga pesinga mission ebisinga ke na ye kobikisa yo banzambe oya idolatro bande kosala bakoki kobikisa ote soko zongeli makambo osala na koboma yo ponga mutu na pesio etumbu oyo siko telema kende na tema loba kati na yo kende koyebisa batu koya na ngai Yesu Kristo komi pembeni babongola mitema na bango yebisa bango ba oyo bakondima bakobika yo muto bande ko kanga batu na peso siko nguya na ngai kende kofungola bango yo muto bande ko bebisa ba via batu na peso nguya na ngai Yesu Kristo kende kobongisa ba vi na bango kende nenga tala sima kota na simate na za sima na yo esika nyonso koke na za na yo siko tomba pasteur bakomoya bisanga na ozonga ndaku no te place wanda kuno bakise ya ba temple biloko ne nde zongisinga makanisi OK soki na yakanga moko peli ngozi kapona ngena yanga moto na ngena Yesu Kristo toki tena ba pasteur bakomo banga mutazaki molende kati na bango Blaise Pongo pasteur aza na France nde siko bakomo bangisa peye nde na kena fepa ko Nzambe malamu na kemo na pasteur Chibin adjoint kuta banga kinai abeti na titulaire lisote to na moi pasteur Chibin az inspecteur Nzambe malamu bibiso bana ya idi na bala alaksa ko banga te so likambo za to takakango OK nda bengi bentexese pe bo banga bibo banga te to la ne ba veiller awa lokwa to a jeudi to bandola ne awa ti dimanche to kita ne na bengi muninga na ngana Blaise lokwa banda ko tika ngata yaki na ngaka ka pasteur Blaise dimanche ko kitwe ko kita
na population na église tina ndako nanga bazo yembela nzambe bazo bondela nzambe lokola nzambe sasalaki musala naye pona pasteur Chibeza ki bazwa biloko wana batsango na bapusu ba memango na chwapa bakende kotumbango donc musala nzamba bandi akabola kalokumu na mutute ye moko facilisa biloko wana zika yango moko na population batu nyonso ezaki mo Carmel ba image za tela batu to batu bakota na DVM Daniel TV balandango ezalaki mo Carmel jour wana biloko ezika yango moko nzamba kangolanga sukoli bana nanga akomisi biso peto a restaurer biso omwena kangami na nzambe ozomona na kangami na nzambe na longoli na ba numéro nyonso ba téléphone avec nango na kala tout changer ba contact nyonso ba tozaki na bango na misala na couper. OK. Ozomona mais jamais bazwaki yango mbala monde na ya fermissement kuna bwe babanda ko publier yango quel succès Vasco zalaki nango oyoka na émission musu to sala jeune moko sokaza président ya parti politique mona otanga kombota ya wana babi bazelaki fait pas konza malamu soka kanga na bele liboma to na kufa po bandimete ke bakokoka ko sala eloko wana ba panza église wana oyoka mais zelaki fait pas konza malamu te zaki nde Yesu Kristo nzela na trasaki ndenge zala ndezalelaki nde musala basali ya nzambe esengelaki basala nde yango wana bamemi na mutu na fermissement do balakisi na no munena nzambe mais bango po balakisa mutu munena nzambe bango bazowelela na no koluka succès na bango ko publier entre temps bomemi mutu na fermissement te siko molimo mutu oso ke za perdu za pe na mutu na bino Edingo abwaki au Maroc 3 jours presque néanmoins avec aucun daté parce que molimo ya kondo Mobutu ezali na Maroc. Est-ce que tu as koloba Mobutu a une relation na champion du Congo? Bon, naebi relation pene zalaki. Ande relation zalaki d'abord un obanda komona Mobutu atombolaki catch congolais chaque jeudi c'est wana chaîne moko kaka RTNC OZRT atombolaki yango pamba te Allô ma fille, oui, naza na Sainte-Thérèse, mais na muza kumona agence yango te. Petit. Excuse. Naza kuluka jibe service. Pesa ngwa 0 mètre si ma station yango na kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te. Na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah, je comprends papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yonde José Baïla? Non, ça a été. Il y a Zali na mukili ya poto. Merci beaucoup. Ma fille, Kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmer eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti kuyibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo en plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami abo na ba petit colis et yaka pe on JB service wow na ba mituka bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko s'inquiéter te agence eza kaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours qu'on donne à Bango.
aza kobetaka bango frappe finale frappe na retour na bato moko c'est que intérêt pe ezalaki ozomona intérêt ezalaki ya makasi puisque nazolobaka mwa moke tokoya kosala émission oyo ebale mbonge alakisi basekret na mwasi ya Mobutu Bobila Dawa tala mobali na yo boye mais ebale mbonge nde moto amemaki Mobutu na bakati ya bascience occulte. Vous comprenez? C'est Balé Mbonge. Yango azwaka zo nommé ambassadeur, azo nommé na kati ya gouvernement boy. Vous comprenez? Tango memi ndenge wana boy ake kokuta ezalaki na grand maître moko pe kuna na monde spirituel Luambo. Nde ba kosala ki ya métier na Luambo entre ye na Luambo na ebale mbonge. Sikoyo tango alakisi alakisi mwasi na yeba secret wana. Tala kutu ndenge mona na discours boy. Azana kata chambre na apekisa kokota onosoko fungole kokuta okuta pena basine mususu bakufa wana baza wana boy. Afungoli babiloko moko. Wana ebale mbonge afungoli pa mama. Afungoli mama. Okay. Sikoyo mama pe obika basi atikaki baki afungoli atrouver. Akima kanam. Tango amoni baluke bazo nani alakisio kingani. Sikoyo po ebale mbonge abangisa Mobutu. Po ebale mbonge abangisa Mobutu. Basali ekeko. Bazwe ekeko wana ba invokele yango. Ekeko bimi na forme ebale mbonge. Ok. Pawolo baki akufi. Ngape nazaki na biloko wana na kisi wana. Naki soki nazo bunda komba. Na kozwe ekeko na invokele yango. Na invoke besprit balakisinga. Na famille na yo musu mama no akufa. Na balusi ekeko wana mama na yo. Na pesio. Sto na pesio omoni mama no akufa bandolela. Soko kufela mwana. Besprit balakisinga kufela mwana. Na balusi ekeko wana mwana no akufa. Na pesio ekeko wana. Obuzuka ekeko wana omoni mwana no akufa. Obandi kolela na wana ebembe sur place. Okufela papa na baluse ekeko wana papa. Obandi kolela omoni papa na sur place. Mais okeza na ngwekeko. Pe na ganyoka ndenge wana. Otikali ka kolela na kiti na ke. Na ndeko sabiloko. Nde loko ebale mbonga salaki. Ba baluse ekeko wana ebale mbonge ya batami. Ebale mbonga kufia Mobutu atinda na service ya sécurité. Bake batali pena oui na morgue. Ebale mbonge na bato morgue ebale mbonge. Ebembe ko voyager lobi. Kende mboka kokunda après 3 jours akosekwa. Na tongo na ngwe dingwa bimela ye. Po bazaki ba petit na ye. Alobi vie omoni ba biloko ezoleka wana. Eza yango te wana ezebele mbonge te. Wana efe. Wana ezekeko. Ayebisa Mobutu. Okay. Wana ezekeko. Eza ete. Muta fungola ki secret wana ezedingo yango bakoma ki ba pire makamso tolo bango te ba 3 PC bon bazo ba mbongo wana eza makambo na bango. A cause ya makambo bazo ba privilège belé. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout le monde a dit que batali mbamoni e babité. Tala yango na ebisaka bato mystique eza dimension par dimension. Cause alozandoki. Moza pe na bandoki o balokaka yo. Ndoki azolela. Ngape na boye bakamuna gate bataye boye. Nganga azolela. Ngape na cérémonie na sali makamna osela batesi mbateni. Eza na mutu moko pe nganga moko sa nini azoloka ye. Donc, mutu ya malamu akozala ne o aza sa limite ya Jésus Christ. Soko ozana uzana bomo, ozana uzana vie. Ozana uzana kimia. Omoni? Nde sikoyo. Obi toko sala ndenge ni obi benga batu bakokenda, bengi bango dingwa sukola bango misu. Arioport bubu nini wane matatezela wana pa bakenda batabu. Ekeko babenga chef eza pene ekeko bozonga nango boye. Bensko abengi siko edingwe tokozwa ndenge obi
bake koluke na ndako na ye ebale mbongo oyo balukaka fleur o azate akimi abatami boye eding balobi benga bango baya sokola bango lisumiso bindenge bookende bomona fleur a liboso leke bafleur nyonso na kitoko eza ye bokupe yango ya ndako na ndako na ye ndenge nga porte ya ndako eza boye bafleur te sikoyo azo balukaka fleur parmi bafleur donc ntango baokota omona ne bango oseka bango edingo esiko atimbisi yango ebale mbongo akufa bongo donc bakati fleur aganga bango makila ekomosopana nde balandisa ye masasi azalaki moto ya likolo mais sikoyo edingo amonaki ye en tant que conseiller nde arevesaki kokufa ne mpe yango wana kokufa ne yango wana sikoyo akomi koliminele Mobutu bato nyonso balingi na bapouvoir wana Mobutu apesi ye mission atravaillaka alimine bango na ndenge ya mystique mpo Mobutu atikala ye moko nkoi azala na diversaire te c'est ça. Voilà, papa va se retrouver dans Souka. Je crois que la semaine prochaine, tu auras l'effort. Disons, cette semaine, tu auras vers la fin, tu auras le sous pour la deuxième partie. Il y a Oyo Salaki comme étant catcheur. Ndenge nzamba yambaki yo, makominyo soto resolo na ba détail nyonso. Alors, nengo solo na ba chrétien bo ta la biso. Jeunesse na biso nyonso. Tous les cas to landa bino ba catcheur. Tulana ba fanfare wana parara bozo bindisa biso to landa bino neti moko pata na yolo ando kosala likamboyo ya kokata mutu ngana ndo pasola mutu ne pasola ba photo ezan sumi ba pesa yo kokota makonga na mabumu voilà to banda ko landa bino na fanfare na sima biso bana mike to landa bino na sima bino bozo kendaka biso to landa bino ti boko mwana lie ya catch bitumbi bimi bobundi bosali ba cérémonie bokoka kosala bosali ba spectacle ndenge bokoka kosala. Alors to yeba oyebisaki biso l'autre fois que bato banda koya epai wapi catch ezali sale ezalaki bondo mela bango mpe makila nda ba démon nga banda obe 12000 démon bapienga banda obe ndabon élite makila même na carnaval ezalaki ka bo siko yo ngala tuna bata carnaval. Bonne vous avez un peu l'eau, vous avez un litre makile zokende. Ah oui. Ezalo ka fanfare obimiska kelongi bo ekei. Babaji ko to ekenda. Donc bazaka pona bolingo na nzambe. Donc il faut bakanga makampe na nzambe. Ba âge bono zo la minute hein. Olobi âge te hein. Diable qui paka âge te. Te nabi âge par rapport à mso abatam zo na 12 ans, bakati 2 ans. Bon, na ténèbre makambo ese belé, ça dépend de diable azopesa mutu na mutu mission na kosala. Nga na ngina molimo akengu ngeri o ebenda makila. Yo mission ezaki nini? O diable pesa ka. Ba monsieur ezalaki belé, na ki chef à prison, na ki commandant renseignement bandoki nyonso. Avant ndoki aboma mutu to kanga mutu, ngande na ozo information suka na memango na diable. Yango mwena lobaka mutu ebi ndenge bakangaka ende ebi ndenge bafungolaka mutu ebi ndenge babebisaka ende ebi ndenge babongisaka soki diable utilizaki nga pendant 24 ans na mission wana lelo Yesu Kristo apesi nga manda na nzela liloba na ye pona kufungola bavia bato pe pona kubongisa bavia bato ebeba voilà na kombo na Yesu Kristo mais rapatriement encore toke na biso mabeza te kozaka to na ngobe wana pe senga suba cérémonie wana nani ngai te yote na biba o ba ngana okende kote ya mu place salle ba kotia salle donc kote ya bato babongola mitema ba pasteur bazo bango okende kuno ezo na lobi na kokende kote papa oyebi ba catcher combien to c'est une mission o ba kufi na 2024 ba kufi belé o pe bana ba titre na ba kombo. Papa, est-ce que vous comprenez? Alors, côté bango na internet, il faut to pousser na pembeni na bango to te ya bango sangoma. Papa na okenga mo côté. Na okena Yesu Kristo. À partir lobby nazo banda ba jeune. OK. Nazo kota mabondeli. Il faut batu ba bongo la miteme puis na kosenga. Ba pesa ngai ata 10 minutes na teya. Soki ba boyi na kosomba nini Bluetooth nanga. Bluetooth. Oui, na osomba Bluetooth.
to mwana nzambe moko sombela nga bluetooth o eza na son makasi na micro na okena ngo na mutuka na tie likolo mutuka na tei ata bakiti na mabanga na banzete bayoka na asire kozala tangu ya Noé o sikoyo ya koboya etali ye puisque na kokamwa batole bawela bokonzi na nzambe bazowela héritage ya bakisi nazobangela au jour wango ozobangelanga oyo aza kati na nga aza plus grand koleka oyo aza kati ya mokili papa oyo aza kati na nga aza plus grand koleka oyo aza na mokili aza kati na nga babetaki nga masasi farafara boezwanga sitan kaka longoli nga obi telema longwa elekani batieli nga poison bazwi nga yo kasi na molili balukanga te bazwanga barrière à makila na Yesu Christ oyo ete séparation lokola na okende mpo na liloba na ye na mai te na mafuta te na mungwa te na kepo babika et puis ekozala avertissement ya nzambe oyo apesi na mokanda na Colossiens chapitre 3 verset 8 to renoncer masumu na biso to tika pe to kima po kanda na nzambe ezali ezo ya malembe kana na nzambe ezali ezo ya malembe l'homme de Dieu comme na suka numéro de téléphone mbote na 2-3 personnes bonana na bandeko lo sambo pona bandeko baza makambo songolo papa Marc chapitre 8 programme nini oza nango pona etonga voilà Marc chapitre 8 verset 35 likambo ya mois de janvier na février mars na lobela kayo yango na bémission to sala kuna na lobela yo yango na lobela ba junior diaso Marc chapitre 8 verset 35 mutu akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo mutu akobungisa bomo ine po na Yesu Kristo ye wana nda kozwa ngo lisusu tina nini na moto obungisa nyonso obungisa bomo ina yo soki obungisi yango eloko nini okofute pa na nzambe po zwa ngo lisusu bien aimé lelo papa na biso ndeko na biso champion na biso le plus célèbre na kati ya mokili oyo ezalaki na bakisi ebele koleka na yo oyo ozowelela bakisi wana lelo maître ya pema kombone Yesu Kristo azwi pema nga na yo toleki bango na nini oyo eza ntango owela banzungu te oyo eza ntango owela bakisi te oyo eza ntango ya kosala kindoki te eza ntango ya kosala ekobo te ntango ya komela masanga te ntango ya kosala kindumba to koyina to kozala na kanda na bato to koloba mabe ya bato to kozala jaloux ya bato oyo eza ntango nango te mpo koya na Yesu Kristo ekomi pembeni tobongola mitema na biso topesa bomoi na biso na Yesu Kristo bien-aimé koya na Yesu Kristo ekomi pembeni lolo ezali ekotikala koleka te esika toutaki na éternité to se repentir po tokota na bokonzi na nzambe tozonga na éternité na nzambe na lola lifelo pe ezali eza éternel ekotikala koleka te bien-aimé oza mokristo oza païen pesa motema no na Yesu Kristo bongola motema zwa décision ya kokima masumu po kolobake ngai mokristo 7 fois kwa 7 fois telemi mais 7e fois wana mesana kotelema liwe ezwi yo place no ekozala wapi place no ekozala lifelo tokangama na Yesu Kristo na place ya kokota masumu na masumu tokima masumu nzamba pambola bino église ezali na Masina Petro Congo avenue tozali na Masina Petro Congo arrêt Nzazi avenue Kutunga numéro 7 prière ezalaka vendredi 16h30 mercredi 16h30 19h 9h30 olingi pe kolanda biso beti DVM Daniel TV okomona émission oyo même ya mokola délivrance de ba pasteur bayaki même ba komba ba catch na tindio to landango mais na tindio la ota la place nzamba lokotelinga po yobo ya masumu no landa Yesu Kristo po yenda za mettre taper ya circonstance yende mokolo pema oya sangisi ngana ona pokwa lelo bien-aimé nzamba pambola bino numéro nanga téléphone ya li 081 43 30 475 081 43 30 475 eza na WhatsApp ou bien oluki biso na 081 46 14 476 eza pe na WhatsApp nzamba lola
nzambe na nguya oyo apesaka pema oyo aza na décision ya pema na biso oyo abakiselaka biso pema oyo asopaki makila na ye mpo biso tozala na bomoi tomona bakoko bakokolo tosimba nzete apambola bino abatela bino soki Yesu Kristo azongi te tokute na nous ne monsieur koya amen.